Donc Azam Bala Moutou, au Féomide, Azam Bala Moutou. Azam Bala Maman Lia, papa a dit Stone Banin. Donc, ce qui a boyaé, donc, il aurait pas qu'un gauche droite, basa la mariage religieux, bah qu'un a mairie, bah signer ma papier, bah ta voile, bah ta veste, c'est fini, bah tu vas le sauter. Côté de moi. Maman, il faut préparer. Pose attention. Maman, Côté mazo préparer quoi. Maman, il faut préparer à parler. Bon, ils ont déjà bon, ils ont les racines. Ils ont les racines. Mais ils ont les racines, ils ont les tours à Sindit. Ils ont les tours, ils ont la M soupe, tour de M. Donc, modèle il y a des fois modèle parce que moi na imba tourner azalo imba na église donc donc ba balande ba arriva biso siko ba yande ba voix na ba Sindia atala yo atala ngata modèle atala ngata déjà na imba tourner atala nga déjà na force de frappe merci na bonzambe liboma na bonzambe. Ça. Mais na pesi conseil pour Monique Ngai de lona longwe mokili. Izana ba o bakima nzambe bayana mokili. Yo bazobuka mabala bato. Bazo détruire mabala bato. Donc zaka conseil que o ngape na détruire ki mabala bato na sala ki nyaso nazo ke côté. Donc c'est ngape bato yo détruire mabala na mama pardon. Donc sérieux non moni. Maman lui a déjà enseigné pardon. Maman lui a pardon. Oui, devant TV ba YouTube enseigné maman lui a pardon. Tikana mata mata, tikana kita kita, tikana balola balola, allez, allez. Check, c'est DICAP la merveille et PIB de oro. Bon amboka to soutenir fondation ya bien abiso et ma meilleure fondation du sal ici. Azo assurer obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause que ça va m'assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure. Tala yo yeli susu non li sal ici assurance. Yo olingi o s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ozomona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims na bato bazolobaki kongo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke kongo ezala voilà vient sur la imameya fondation lisalisi mpona bana ya kongo emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais ambalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pe ezali wana balobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo to lukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde dans la moto oyo asira ba santé na biso Michael Okamba,
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, Mbote la Bino sur le temps de Bogota là. Elle est grossito de la presse, Benji Benzema. Bon, mais ça a Robert garçon vitaminé, na linga bino énormément. Na ebike, vous allez scotcher libosa matalata na bino pour boza ba news to ba maramba bien ou les canaux Africa Elengi Télévision. Merci à Richard derrière la caméra. A autopé ça comme un mboura siko mais bunginga. Merci à tout le monde. Bon, mon biso le lot c'est déplacer l'équipe na biso na Richard pour naro. Lundi, la actualité. Bon, on a sima la biso awa. Bato César. Il y a un studio. Tu es Sandra Lina. Il y a ça. Il y a album déjà. Il y a single oyo babengi liboma na bonzambe lelo baboni na biso so bozala fier lelo parce que to komeka ko décortiquer maramno c'était liboma na nzambe na Sandra Lina na mincho nazo bamino azo sala mix azo ba mabanga izo sia lelo na baki na kozanga actualité ote na meka ko discuter to meka ko solola actualité na sur circuler na internet pour na compte ya Sandra Lina azala mamba koloba et puis azo sala liboma na nzambe to komeka ko décortiquer to ka penze monter ba si réellement eza nini anga sala nini Sandra Lina au bolinga kalelo vraiment toyeba et puis ça sexy na bonzambe lisusu parce qu'il y a ça bonga motema nzambe a benga côté na alors to me ko décortiquer na kopesa mbote ya lokum na yo memia na César Pasioti yango iloboko mon vieux na pesio mbote César Pasioti yango iloboko na pesio mbote place aux amis na kopesa mbote na code mondial ya Willy Musheni code mondial ya Willy Musheni ya yo loboko epesaka bakataka te ya Willy Musheni César Pasioti la main qui donne. Il faut aider ma banga César Pasioti yangoyi la main qui donne. Merci à Océan Diallo vitesse à chrono mon vieux. Merci Nayo Océan Diallo mbote na passe aux amis. Merci Nayo mingi. Merci à Cynthia Simich. Merci à Clarny Elabo Diva la mama. Belle Willy le Gabonais la puissance mondiale la Pession Mbote Paul Dolo Santos guerrier Mbote. Merci à Bodik Matadi. Merci à Bertoni Sinda et puis Harmonie Lema. Merci Nayo. En Angola et puis on peut ça Alvesh Lapolga mon ami Alvesh Lapolga Mbote na côté à Londres. Na bokasi ya cameraman na trop côté déjà bon na studio côté ya Sazali. Na sande to meka lelo bo sentir sexy na liboma na bonzambe sexy to liboma na bonzambe lelo yo bo sentir place ya Saza. Tu peux me pour décortiquer les lots. Tu peux me au solo là. Tout ça dans le studio. Ah! On a côté déjà. Bonjour. Il y a ça. Un peu ça déjà beauté. Parce que tu as dans le studio. Bananzambi bazo savourer déjà. Alvesh la poule mon ami. Tout ça dans le studio. Ah place de sexy na bonzambe. Dans mon maman, ma code mondial ya Willy Musheni. Il y a ça aussi, ça m'a bangé le code mondial. César Pasioti yango iloboko. Il y a ça aussi, ça déjà. Sexy na bonzambe. Jonathan Balot, mon petit. Naba non ingénieur. Bonjour ingénieur. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé kitoko makasi. Gasko mon pandi sango. OK. Le pena na ngana zala parce que biso tout le monde a image na internet ils circuler. Il y a Sandra Lina na studio ça liboma sexy na bonzambe na liboma na bonzambe. Afana zoye no yemoko parce que le science asuka. Kombo nani d'abord. Ngaka Debwe musique. Studio ingénieur beatmaker. Studio ka Debwe musique. Et ça yolo neni déjà kozwa moto abina danseuse. En tout cas il est ingénieur tant yo bandina et ça qui on a eu complication. Tu as eu complication tant mukete.
c'est sur place à Zakana à avoir la formation par Makasi parce que déjà ouais oreille musicale à Zanango donc na ndenga mukete donc on travaille à l'aise on dirait dans la professionnellement bon ça la kala donc c'est sûr tant souper na imaginer que ça n'engage pas bon limoté mais Saint-Esprit à côté lié donc talent la mort matisu donc blague té yo ayela ki musique ayela ki nini ça non mais on explique au moins n'engeza awa pour mi ezala biso to créer instrumental parce que nga créateur na créer instrumental na teki mais aye koyembelanga ayembi a diriger sala boy après sur la musique na oh blague té après sur musique na après c'est pas musique ce que ingénieur yo moko déjà le rebimite aussi le yo moko za convaincu na nini na nyonso et puis azo imela nzambe yo ba bongola mutu sexy na bonzambe yo moko no tango yo moko orangeango yo moko tango zo orangeango ingénieur yebisa biso sentir nini ki bonzambe pesa la kati eloko feeling na ndenge na na bonzoto bo feeling na ndenge mukete ya solo siko tebe tebe solo ndambo ingénieur to kana sexy na bonzambe ya oh wana ya samta oyeba ye wana ye wana donc makasi non mo tsal pas moi na pétage est-ce que ingénieur katanon nani tout na ba voix nyonso tia msoka autotune pour ba autotune za moto embara bien te za yango te omoni style oyo esengi autotune style oyo afrobeat po ya zobeta afrobeat strap po tamso boki bien te yoka ba partie mso trap za zoka azana kata ba trap o sentir ba rythme ba changement na et tout donc mon esenga autotune ezala mais attention na longol déjà na naturel azomba très bien. Live n'est pas nyonso studio totiaka toujours autotune na live na yebi ke boza décité ouais autotune rôle na mozali na musique autotune rôle nango eza et harmoniser les sous et ba ki ça elingo ba texte ba fouter te o yebi ko ça musala bien te eza bongo te ba tamana si mo ata so yebi ko yemba totiaka mingi totiaka ngo pour ka e harmoniser et ba ki ça les sous eloko mo boye ba ki ça moi ba benga ngo nini moi mungwa moko boye kaka moi sauce ezate ke o muto ayebi koyemba te nde basali yango te c'est pas ça yo moko etaki ingénieur so ekoti YouTube yo pesa ba vie combien nga mo so ekoti nga moko ata 20 000 nga moko 20 000 nanu na moins 24 heures nga moko ouais merci ingénieur to remera on peut ça na ligne yemoko nenga to travailler vous voyez mes amis on est en direct hein on est en direct et puis tous dans la studio en fait ça finit aujourd'hui il avait déjà commencé bon on avait extrait nango déjà internet il finit aujourd'hui au bord à mabanga lelo si ça nyonso lelo ba fanatique nyonso ba mona sandraline na yemba utuna jibe kolo martyr et ça y ba entraînement kala mais lelo siko na kati na kolo parce qu'il y a bon déjà motema na kati na kolo siko jusqu'à l'occasion à remercier Penzambe nae à tout yo babunga pe me période mo boye bande ko na biso beli ba mo ensemble la tamsu ba okela nzambe soni yesko okela nzambe soni te le pena bité ne na salaka kala siko est-ce que mutu pas ko bongo pas un sexy na bon nzambe mais kati na nkolo mais on sa mamisa doiture ya ça merci à toi parce que biso ba chrétien to botama na famille mo chrétien merci à César Pacioti yango iloboko. Il y a ça, il y a dans le studio César Pacioti, Code mondial, il y a Woli Moucheni. Maréchal Souveillé, ça, restaurant Yolo Ezo, Boké de Koulia, dans restaurant Yolo Ezo, pas Maréchal Souveillé, ça. Il y a l'ambabilo comme moi qui toko, Yolo Dallas, Kuna, Nini. Toko, tu l'as déjà, ça, n'a habité tout ça, il y a Kati Kuna, il y a ça. Kata molili ya mokili yo
nasalaki nyonso nalekisa ntango na ngai ya pamba nauti mosika na kati ya molili ya mokili oyo nasalaki nyonso nalekisa ntango na ngai ya pamba nafinga kotola bato nabima mibali ya bato nabuka mabala ya bato nazwaki eloko te namasita de delivrenga apesinga bomo ya sika Zame ya botenga lelo nakomi ya franchi fina ngai ya franchi etene ngai ya franchi ngai ya franchi ya franchi yeah yeah sexy na bunda yeah Manuel Dodi et si a salié la meilleure Nicole Fessa si a salié yeah yeah depuis la kutana na mufukulu vinanga nosoye bonga depuis la kutana na mufukulu bajeba être bakweya sana na mnawe sikana mata mata sikana kita kita sikana balola balola Voilà, merci à Richard qui est derrière la caméra. C'est aujourd'hui qui finit tous les travaux. Alors, ici, ils ont aussi les l'oignon, ils ont la mixage, ils ont tout. J'espère que déjà la micro, déjà, ils ont bandé la semaine. Beaucoup de radio, libo na bonzambe. Na route ka bongote, fona to sobto me ka rosolo parce que na yokinga moko nzembo. C'est la vérité. Déjà, on peut dire félicitations. On a déjà artiste. Merci, félicitations. Oh, merci Benji, depuis Calais. Ouais, tu non. Et déjà, j'ai déjà dans mon kili. Déjà, tu as Toyemba. Toyemba déjà dans l'orchestre déjà dans Zalaka, BCBG. Toyemba déjà Tudune. Baby qui est dans l'ombre BCBG dans Sala déjà carrière dans la solo. Dans Sala appelle Liboma. Est-ce que tu Liboma na bonzambe? Est-ce que tu as na Liboma na bonzambe, Sersi na bonzambe? Non, c'est ça bon. Ndamba isanga tenzambe mutayisanga na sala Liboma bonzambe Sersi na bonzambe. Pour ça biso boto me konso. Nzambe ndem mutayisanga na sala Liboma bonzambe Sersi na bonzambe po tubotama mutakala no. Tubotama stabilamba. Ce que Adam na Eve ba kite. C'est où ta kuna? Oui, so Adam na Eve ba kite metonga utambo mutakala mais non mona mutakala no Benji. Ngapi na muna ngayo. Mais ay problème te. Chance Adam na Eve ba. Tu vas passer en tête de to mona bilo là bas. Mais ngeza Adam na Eve déjà Adam na Eve atambola mutakala biso ngeza la problème te. Mais quoi Adam na Eve ba sauva biso abuka mbuma et ba la trabilamba makasa on biso beto sauva quoi. Mais tu as parlé tout au lobby nyonso, lobby qui na lekisa tango na nga ya pamba ba place na Zalaka. Alexis batango na nga lelo nzamba benyenga batango nyo lekisa. Non. Déjà na lobby na buka nauti musika na kata molili ya mokili oyo nasalaki nyonso nalekisa ntango na ngai ya pamba nafinga kotola bato nabima na mimbala bato nabuka mabala bato nazwaki eloko te nzambe ya citadela delivrenga apesinga bomo ya siko comprendre tonga nzambe aodelivrenga misusu baobuka mabala bato. Vous comprenez? On peut ça conseil. On peut ça conseil. Enfin, en réalité, le bimakambo yomoko. Oh, ngamu na sala. Na sala ka nazala ki conscience te. Na sala. Abima mibala batu na buka mabala batu na swana na finga na chola. Lelo nzamba delivrenga apesinga bomo ya sika. Batu batala nde na zala rate eza nature nanga. Nzambe penda salanga liboma bonzambe sexe na bonzambe banda bomwana. Mais na pesi conseil pour monique ngai lelo na longwe mokili izana ba o bakima nzambe bayana mokili lelo bazobuka mabala bato
bazo détruire mabala bato donc ça ka conseil que oh nga pe na détruire ki mabala bato na sala ki nyoso nazo ke le côté donc c'est ngapi bato yo détruire mabala na mabala pardon donc sérieux non moni maman lui a déjà enseigné pardon. Maman lui a pardon. Oui, devant TV, bah, YouTube, maman lui a pardon. Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé mon anaye. Abombe la kae sekele moko. Ba yibi outillage. Ba bossani artisan. Yeyo, azana simamuge. Yeyo, azana tolomge. La pessie est pommade. La pessie est suppositoire à la patrona Nicole Awatosa. Les sippos c'est une chaque soir. Avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les sippos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La pessie est à Coca-Cola. La pessie est à Cofina. La pessie. Awatoza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzambaba maman, ye. Solution na solution. Maman Nicole Malonga. Moninga na ngai. Couple oyo. Bazo koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazo koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Na benga bon internet. Pesa ka site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenge ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awatoza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awatoza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awatoza c'est la patrona Nicole Malonga. Bassin na yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga ozo solution. Gou! Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi Maman Nicole yaga. Yaga yaga. Yaga yaga. Manicole yaga. Tozaki bana mike te wana ngai inte nga kuta poste vide ngai nakuta déjà nakuta poste vide nakota maman une année 6 mois nga kuta pena jibaza na moi c'était quoi moi basi baboya na déjà kala nga nakota pe poste vide ba kotinga une année 6 mois après nga pena tiki nanga ezo kwa ngani na za te boy muto wa koti lelo ya osenga pardon isimbata maman lui ande na senga pardon. Na mi balo na bima na ngo bene ba ministre batinda ba jet privé. Net mi balo na bima bon na iba basi na bango te. Wana ande na senga basi ngo pardon kaka. O ayebi ke sa on a bima na mbali ne parce que bango ba ko yebanga ke na bima na ba bon menga na yebite ke mo balo azara moi sibo. Comprends moi pe na senga déjà pardon na zo appeler le côté. Na Simba Kisite. Yo Simba pas Kisite. Jamais na Simba Kisite atoke. Non, na Simba Kisite atoke na BCBG, atoke na quartier la tamba ipso ke moi na butama na étoile na. Na butama déjà na eloko nzoto. Moi so le jour butama na eloko nzoto nga zaki bebo. So mutuno sa meminga azan posa olianga mbanga. Na zai na posa na zai bebo te. Oh, bébé qui toko. Ouais. Dans ça déjà bébé. Mon soeur a goûté. Mon soeur a goûté, mon soeur a bébé, bébé on a botama, mon soeur a fait en banga. Donc bébé bongo déjà soit botam qui toko quoi bébé na biso, ouais quoi qui sinto a kugenda qui petit d'Acosta nan. Pas bien que pas mon mwana nandinga za ki mon ke au posoli etambanga na cercle donc comprendre nga botama bébé bongo déjà bébé déjà avec ça déjà chance na bana di maman tia bima ya bébé misusu bo mutu munene misu munene atanga baso elo mabe ba peso momo pesi réseau que na ki place bo non nga za bébé na tenga za déjà botama eloko ba bébé que na simba ki tata ngungi ya karta kufate nzinzi ya karta kufate na lopangu ata muta kufate tina kola bona mutu tena sana matanga pala c'était même ba master ba vivant lelo siko elo mo ekistenga soso tazaki na molili molili ezali ya satana
bato mamema na ina molili on a eu qui côté bon na lobby na molili ya mokili parce que monde nazalaki tokenda église te monde nazalaki soko za protéger na nzambe te so pesa nzambe mu Congo osimba kisi ozo makambo na donc na uti na monde moko ya molili monde moko boye melisanga jamba monde moko melisanga chimbok monde moko melisanga whisky monde moko boye sanga kindumba ona zala ko posa osala te monde moko bona bimana mibalo na kana ko bimana ngote monde moko boye na bimana na ba leader na kana ko bimana ngote takina ka musala na kuna ko kutana monde neza de musala bimina leader ou ça il peut musala comprendre en fait c'est obligatoire donc mon biso kama sumu nzamba sala biso kitoko so pour na faut chéri leader olinga oti biso sko tukutana ba mal chance ya kitoko mon leader yemo déjà a craqué donc kutani tamso ko musala okuti eloko mo boye uzaka obligé osala ngo parce que uzana ba avantage mo donc mutu ndenge yela kina ndenge kuteli ezandenge mokote donc na bina uti na nani mokila mulili quoi donc na uti musika na mulili quoi mais est-ce que elo mobo na yoki mingi olobi na nzembo ba géant obi géant na être donc siko ba géant wana banana kutana na mufukululu binanga nyoso ebonga banana kutana na mufukululu ba géant ba être ba kweya géant na être géant wana être on to to ça c'est long ngai oui on a moi d'ajibé na Koffi Olomide so être izana être izana géant za ona bandaki être za o ya mibale géant za pas so banda par Koffi être ndé ya mibale Koffi Olomide ko una sika géant jibe ya mibale être au kabul ba bien yo peno ba bien ouais exactement que ba géant ba être ba kwei quoi parce que ba onde baza ko diriger vie na ngana tango musique kwana mukili comprendre ce qu'on a commis pas mufukulu ba to prophète Emmanuel Dodi eza yena nzambe ne ba diriger vie na ngana bon lelo pena sexy na kibonzambe siko yo mo ndengo zo mona la sexy kibonza pour na oki au sali ba style mo bien ba style pena ba to mindele ba linga kama bebele lelo yo mo ndo otalela ngo so ye bête ekoti to c'est là on a ba combien de vie bon ngako na ngai bon na bandi déjà ndenge na osisa lelo na osisa lelo na kota mabanga lelo donc bozela ngai na mabanga pesa ouais mabanga na bonzambe ezali naza na boka ba mama Alpha Kapinga na boka mama Jackie Jaja motema prof Jaja na boka mama Jessica Tenge na boka pasteur Marcel na boka pasteur Tosha na boka mama Nicole Feza boni zasko bateau pena nzamba pesinga bango oyo leo bazo kabelanga mécène na ozanga te na za ba mécène na o basala nga tona zana mokili o bazali na miséricorde bazali na mawa oui o bazali na mawa o bazali na miséricorde bazali mangeti bazali na mokili mais bazali na mawa neti papa Didi Kinwa Ndeka wana jamais na kobosani wa sala ponanga Jojo Mandiki Mapata Alita Chamala na makopa trésor lola bato mokino ba ka 4 personnes ici non wana bazela deuxième zembo parce que deuxième bato mokili basaka 4 bazela na de bato mokili basaka 4 oh ezali déjà na mémoire nanga deuxième zembo eza yo to eza pona ko lakisa bato ba sala nzambe na hypocrisie biso to sala nzambe to biki 80 mais 20 etikali mais 80 déjà mais ça bah mon sur circuler sur internet les locaux musiciens bangeto ça libo mona ki bonzambe mais est-ce qu'il y a ça pas à patriote ya solo ou linga Congo pe na mboka nao alinga Congo mboka nga parce que na tambola monde entier na zonga na linga Congo so na linga Congo te atandeke ni nga na zonga te ngapenda grève na ngezala na na Congo na kisonga ka ceux qui banze moni le kumbio na ba mboka libanda est-ce que il y a ça pas contribuer pour la jeunesse à Congo lobby oui pour la jeunesse à Congo il faut contribuer parce que c'est très important banze munga coup déjà ndé na zabo déjà na mokili ba orchestre nazalaki déjà to yebani monde entier congolais nous ça monde entier ba yebi biso mais soki lelo musique na ngai
et le monde na mokili et qui kenda kandi kenda raté mais nzambe ratraté nzambe atika bawa été raté na lingana ça l'orphelinat mais na yo comprendre que fondation mo ça na ça l'orphelinat mais na yo mona que prophète Nelson Emmanuel Dodi amima biso déjà na orphelinat ya mama Koko na mona ka pourquoi pas orena ça l'orphelinat on tena contribuer na makanisi ya prophète na biso ninga za pas arné akenda 4 fois na orphelinat ya mama Koko ni prophète donné Emmanuel Dodi Congo mingi ça fait parler parce que tu continues ta musique, ça fait parler le Gims n'a fallu pour nous on a un bon patriote. Gims n'a fallu. On a un bon patriote. Bon bah dans monde bon tu vas à l'hôpital té, côté vas à l'orphelinat té, côté vas à l'école té, donc on a encore préféré muntu à cause la na mutema ya mawa. Ya osai sabatu na sambela mingi nzambe azongi la didi kinwa mbongo. Parce que hier aza vraiment mutu moko yo ebe événement yo moniele te mais bango mbale basale lo te na Congo bazana non eza bongo te faut ça l'hôpital pour mutaye akazison fele wana des adons au sale école bana batango fele yango des adons au sali eloko pa batuke so na coach le loboye nazaki malade nazui soin fele nazama kamiso fele ou bien sale au felina bana balia kakaba mela batanga na kati donc c'est important falina Gims mutu na kocha bango zati na préfet nzambe na ngai ya prophète Emmanuel azo sepso didi kinwani aizo ata diamant munene kwa liba mutu nao vie wana zaki na miséricorde ya somme ah bon ouais didi kinwani no songambo ka opesa na badon yo yebi olamu kina tongo boyo ki dini na baki $100,000 na boulevard ya maseki pété mutu no sosi mbon na commerce so za makasi ozimbo ona comme so big bato bele babonga bakoma patron za mbonga didino na ndo boa ka opesa ba don biso ba musicien to za grand mais ngana roza un grave ya na te mtasombe na 10 par 4 ka $12,000 afuta nga par mois $2,500 $2,500 non za mo sinete za kaka yo yedenga parce que amona yake ngana kende non za mo sinete ona vie na ngai amona yake na kenda kokoya azaki na miséricorde na mawata ala musa ngai Hélène Kalema so tunie wana sœur na nga Hélène Kalema yemta memina nga ba kopa ba didi kinwan ba jeje mandik mapata balita tsamala trésor lolo baza batmo boy fonzamba pesa bango pour baza motema miséricorde motema mawo yasa oyebi Koffi Olomide il est très bien tout le monde qui arrivé à Koffi Olomide na Cindy le cœur à Paris au tout le monde 5 ans à Cindy le cœur déjà pour na basali pe nzebo na bango mongo mais ça fait parler zo lobi sabato ke Koffi na Cindy ba moi c'est mon bali ba officialiser ce cop na bango libala et comme il a opéré na toi bon ils alors déjà bon ils allaient le kwasika ils allaient le kwasika te et pega ba moi c'est mon bali mais te ils allaient le kwasika te ils allaient tour à Cindy ils allaient tour na a sepela m soupe tour mtumsusu ya donc ya ça et comment tout tour mtumsusu ndeni te po ezala tour oh ça va tout tour kuna oui ezala tour ezali solo banda ikale banda kale zaka wana te banda ka kale on tozo bake ukeza mabe kokima nzambe koyana muki kima kutu mukili ke ne pa nzambe benga na ye mais soko kimi nzambe oyena mukili retour nango ezala bari tombe nango ezala mabe donc azamu bala mutu Koffi Olomide azamu bala mutu azamu bala mama Lia papa Didi Stone bani donc ce que c'est donc ce qui a boya donc aurait ba kendara gauche droite basa la mariage religieux ba kendena mairie ba signer ma papier ba ta voile ba ta veste c'est fini ba ba lo sauter na wana za ndeni anoko resto chika to mama nzambi no reste ata ba veste bele to lo bele mama nzambi to lo makamna to lo mama nzambi to lo makamna parce nga ba banga za très impoli au moins que son asali ki impolitesse na bonzambe et que mabe makasi ba to ba so ba film mais le babe orchestre Koffi depuis Koffi a PC Cindy bon nazali sola Cindy ati nazali sola Cindy nazali ko Koffi Olomide na lobi aza modèle na te yende fois modèle na parce que ngana yemba tudne azalo yemba na église donc donc ba balande bat bariva biso siko bayande ba voix na ba Cindy atala yo atalanga tano modèle atalanga tano déjà no yemba tudune atalanga déjà na force de frappe donc atalanga déjà partout donc avant ya boya na monde na biso yo na linga na yemba ya ko le ran yemba menga na leke na bilo nzoto
Gloire nzambe totika donc tout le bel benchi que polémique a tenga pe na comme na papa spirituel prophète Emmanuel Dodja ni manga suna bloc wana te mais siko ba fanatique nyonso ba otala o lelo ba occasion tu bi kenze mozo si lelo ba nga ba comprendre pour tout le monde un peu passer de nid de biso pétage na bonzambe yo pe na liboma bonzambe c'est na bonzambe entre bino mi balé nga non sala nzamba solo pour nga musique na ngai donc nous sala on playback na boîte té donc sala on playback na babar té non sala on ka nzamba et beta na babar té beta na l'église et beta na église donc et beta na église et beta na ba place o ba twando doré nzambe to tombola lo kombo nzambe bar ba beta ngote boîte ba beta ngote putu yo moko muto embe nzambe oke no beta na boîte za boîte c'est que za ba loisir ka ya bena loisir quoi yangeleki quoi ayoleki ayo beta na barte et beta na barte to est-ce que tu as fait clip ngo ya ba ser ba ya te balati ba nini bon eza sexe na bonzambe liboma na bonzambe inde eza mabina nyonso wita na lola bato ba s'attendre na mabina nyonso wana nzamba bi muta jije to ko pa nini pesa personne ne capable pas et pas moi sexe na bonzambe liboma na bonzambe ya ça oh bati na église ba kufa non te mabine uta na lola lo mais bendi mabine uta na lola bazela le to sisi nyonso to sisi nyonso mabanga pe to kale bazela deuxième chanson mais mikolo promotion ezande ya liboma bonzambe sexe na bonzambe nga ningi osenga bana nzambe nyonso batiaki tembe ouais pour na moni ba conseil eza wana mais qui expliquer vie na o expliquer ngo zala ki na ngo komeli c'est ba conseil vraiment ezali siko ba epé mususu ba anta mususu basi ba bonga motema mais ba na courage ya saza na ngote nga ningi baza motiver les so ba jo occasion ta biso bibale ngo bisa ba ngoni bon on ne saza abongoli mutema ya solo akoya pour exemple bat musu abongola mutema kenga ilboso ya giza ndiko lela mais ako koloba mangambo ya salate bato ko bonga tubela ko tubela ya omoni bato musu basali ba album ebele na ba poto kuna ba yembe ba featuring na bato nzambe et simba te parce que afongoli mutema te neti nga bona ye na bimuke na bimana mbala bato na buka mbala bato na finga na chola bato comprendre nzambe na eno lo baboye bato ba yebiki bazar na musalo ya kuboma mabala bato siko il faut batika po ba ozwelo oti po nga na zwelo oti comprendre. Merci à ça, merci beaucoup. On a tous clé nini le message moi clé. Vous comprenez que on est à Kinshasa, tout ça est la route au groupe hein. Groupe donc courant. Il y a pas de courant à Kinshasa, on transpire parce qu'il y a pas de courant. Il y a des groupes. Tout ça est la groupe moi ba payer sa clé mais ça mais to ke na biso kuna, to ke na biso kuna. Batie la biso to banda musala quoi. Batie la biso. To na ndo coach mabanga. Ah, mabanga déjà. Attention mabanga déjà. Dia malili vous comprenez que bon. Ingénieur, c'est la biso. Si abonga. To banda musala Musika na kasa molili ya mokile nasala kinyoso na lekisa tango na ngai ya pamba nauti musika na kasa molili ya mokile nasala kinyoso na lekisa tango na ngai ya pamba nasinga kochola bato na bimana bibali ya bato na buka mabala bato nazwake lokote nzambe sika te délivrer apesina bomo ya sika nzambe ya prophète de délivranga apesina bomo ya sika lelo na komi ya franchi vina ngai ya franchi ededeli na ngai ya franchi esekeli na ngai ya franchi elateli na ngai bomana bonzambe sina bonzambe yembazana I'm
yango nde sala na bina boye tika na matamata tika na kitakita tika na balola balola ale ale Là, vous voyez que tout ça vraiment dans le studio. Là, Boto va Sandalina, Bomoni, ça la sexy na Bonzambé. Comment est-ce que l'élo ça va finir aujourd'hui? Et là, maintenant, grâce au tosi, l'élo poto Zalapena, dans le studio, comment est-ce que ça va finir? À MBA Moroté, à MPNA Fran, à Bissomon Accent, à Songi, et puis côté côté Banglé, wana, les a Dionaye. Richard Fonlé, dans la caméra, la ça. Invité là, mais comprendre c'était quoi en fait l'idée parce que tout le monde a déjà tout regardé à son plan. Ok. Frère Arsène, bonjour. Bonjour. Moi aussi c'est Benji. Benji. J'ai mon sali featuring là. Ouais. Tu collaborer. Tu as côté. Moi anglais wana. Ouais. Je pense que dans l'église à pasteur d'autres. Effectivement. Mais c'était quoi l'idée en fait? Sandra sert à l'église. Comme toi aussi, oui, un frère. Bon, en fait, moi, je chante, je joue à la guitare aussi. J'ai fait aussi la musique. Il y a la chanson. Et puis, c'est là. Ah, mais c'est bon. Tout quoi arranger en gros, on va voir ce que ça va donner. Après, bon, 18 ans, tu dois arranger chanson. Et Pessi, on dit ok. Pour projet Zayaye, projet Zangaté. C'est bien qu'il y a accompagné pour projet Zayaye. Fit. Mais en tant que musicien, tu as vu quoi en fait? Dans les visions sur les chansons et puis. En fait, tu vois qu'il ramené aussi bana bato babunga nzela bazonga na nzela. Bien sûr. Monde ka lobby, auti musika. Na kati ya molili. Ouais. Amon ça fait place à Zokende. Ah ouais, c'est ça. Donc un projet mo boinga na oloba ke obatu obayebi bien ba oloba ke non azo uta quelque part pe azo kende quelque part et tout le monde va aimer naebi. Ah bon. Ouais. Alors oui ça va dans nzambe nini o ba occasion ta la biso lelo base à la pré pour en fait fusion la sali chanson bon ba yo kango déjà bon déjà chaleur à studio hein tension hein niveau. Donc, c'est vraiment une chanson donc bien fort. Puis ça va sortir où? Puis ça va donner pour la sombre. Ouais, chanson d'abord audio parce que vidéo dans un mois pour le tournage mais audio vous allez lancer d'ici la semaine prochaine Sexy na Bonzambé. Sexy na Bonzambé en direct vu que tu as une donc mieux direct. Merci Radingi le message moro patrimonial la mission de l'eau n'a pas non et puis moi quelques mabanga parce que on tend déjà vers la fin de notre émission parce que oui c'est bon en fait message na opé ça que ba fan ba tout nyoso ba landa chaîne yo Afrique Elengi télévision Afrique Elengi donc ba se connecter na chanson ba pe ça mo pa gaz pour c'est une belle chanson ouais bon ça là la qualité bien, et puis c'est beaucoup professionnel. En fait. Oui. Moi, quelqu'un m'a bangé. Au Sambote, Camille Rachid na Dar es Salaam. Na pesi maman Nicole Feza, sans oublier mon prophète Emmanuel Dodi. Le prophète Nabiso Salabi. Je salue aussi Primo et les autres. Merci. Merci à vous, merci Arsène, merci à tout le monde. Merci à Bayetou Bajou, occasion à la mission aujourd'hui en Afrique à la télévision avec Richard, tellement tout l'ingabino énormément bien. Tu s'est déplacé l'équipe Nabiso parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, tu s'est déplacé après que tu as l'église, tu as Kolukilabino actualité. Merci à Jonathan Balox, toujours avec moi. Merci à César Passioti Ngoïlo Boko, la main qui donne, je te salue mon vieux César Passioti Ngoïlo Boko. Merci et puis merci à Code Mondial Willy Mocheni
beaucoup de Pesaka Bakatarate, mon vieux Mbotenayo. Merci à Océan Diallo, Vitesse à Chrono. Merci à Alvèche Lapulga, mon ami, je te salue aussi. Et puis, Maréchal Souveillé, ça, je te salue. Mon colo restaurant Yolo Ezo, Maréchal Souveillé, ça, je te salue. Merci à Cynthia Simic, merci à toi. Merci à Clarny Labo, merci à toi. Merci à Diva la maman, merci à toi. Belle Willy les Gabonais, la puissance mondiale, Belle Willy les... Paulo Dos Santos, guerrier, merci à Boudik Matadi, merci à Bertoni Sinda, merci à Harmonie Lema. Paulo Dos Santos, guerrier, Belle Willy les Gabonais, la puissance mondiale. Alvèche Lapulga, mon ami, merci à toi, merci à Baboni Nabisotou, numéro Nangé Zarawana, ma remarque, ma conseil, merci à Richard qui était derrière la caméra, je vous aime beaucoup. C'est votre âme de serviteur Benji Benzema, allez, gros site de la presse. Toi, là, maintenant, à tout perdre. Commando Mototé, ça fait très mal. Mes condoléances à la famille Naé, famille Mboula Mombima. Et puis, Djilouf Maréchal, mes condoléances à toi aussi. Nous avons Arnaud Mboula, mes condoléances. La famille Nyon Solomon, nous avons Blazer 7. Et puis, nous avons Rolly Borel, mon ami. Et puis, Nata Galano Festival, mon ami aussi, je te salue. Et tout, Balingarabiso. Je suis prêté encore vie. On se retrouve prochainement. Bye, ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.